nzela ezali molai ndenge nalobaki makambo ya planification makanisi na ngai ezalaki mpona mbula oyo natia kaka bavideo nasi na bavideo elandaki bolokaki yango nalingaki natia bilili ya bongo bilili ya motema mpe ya bapoumon bienvenu encore namonaki poumon na lingala lipululu venir utiliser yango ekakisami déjà na vocabulaire na ngai mais juste naza nango esengo parce que napusani déjà na bongo bongo ya monene ekotaki déjà bongo ya moke ezali kolanda epuis nzoto ya bongo mpe na kosala yango na minute oyo makanisi ezali sanza oyo ezali kolanda sanza ya novembre na kobanda déjà kotia babilili ya motema nasalaki mpe déjà motema na lingala bolimbisa mpona mwa qualité mwa image mwa son tozokende malembe ndeko nanga kalikula na youtube namonaki osalaki nga baremarque nasepelaki nango makasi mais makanisi awa ezali vraiment topanza message na kosepela soki ozali na biloko ya kokabola neti mayele ya kokabola lolenge olobaki makambo ya kamera tozali email na biso eza wana soki oza na besoin na biso moni makambo toza kosala ezali malamu kohésite te komela biso kohésite te kobenga biso Bwania TV numéro ya telefone eza toujours wana et puis tokosangisa makanisi po topusa makanisi oyo mosika soki omoni makambo ezali na ntina mponga naza kobunga yango ezali lokwa librairie ezali lokwa bibliothèque ezali kotonga soki omoni makambo tozali kosala ezali na ntina osabone mais mingi vraiment tozali na besoin ya baninga mpe boya na bikote oyo boyebi makambo boyebi makasi bobongo ezali kaka makambo ya anatomie te lokola nga aza na makambo monganga te tolingi makambo ya bamaçon papa dode plomberie tolingi makambo ya baarchitecte gizi kiyambu persi kazoloko tolingi makambo ya droit nasololaki na adasa Esther bientôt tolobela sur le code de la famille na lingala tolingi makambo ya bisika nyonso maître Stanislas nangana tosololaki makambo ya bamokeli boyelanga bainformation na tosangisa yango place moko po topanza mayele na lingala oyebi makambo moko malamu oyo otanga na kelasi atotanga na français atotanga na anglais Guilherme Legos atotanga na portugais ndenge na pesi exemple awa tozala en contact tosangisa mayele po mpe tongeli